Bonjour Bande Kolanga Bonibino, j'espère que vous allez bien. Na meme libino, retour des courses, partie 1, idée recette na rolamba mbisi ya kokauka Bande Kolanga, botala ndenge na lambi bo sepela. Et ceux qui ont besoin ya mbisi ya kokauka nzombo, en tout cas tala vidéo oyo tina suka. Orozwa poisson, mbisi ya kokauka, na talo malamu, et mbisi vraiment ya sika ya kitoko na olakisa bino. Na suka ya video o Bande Kolanga. Journée à lelo ezalaki ndenge nini ba maman na lamuki toza mercredi na kenda na marché na ke kosomba ba fruits na ba légumes oyo na salaka assaisonnement nanga marinade plutôt de base. Donc na sombi ba fruits nde bomoni na sombi céleri, poireau, ciboulette, donc bandembi ba oignon vert. Na sombi ba feuille de laurier, na ekosomba persil na coriandre, na sombi ba piment, na sala pe purée à piment et silaki, na sombi gingembre la famille, na sombi lisusu ba ail. Ndenge ka tomoni na tie ba ail, na osala marinade nanga na ba échalote, na sopi na zangisi te ba pilipili ba tomate fraîche oya kitoko wana tolingaka na osala marinade de base nanga na biloko oyo nyonso bandeko. Na fisi ko bongisa biloko nanga na tie de côté na lobino. Il fallait na bima na sala ba course mususu na zwana no petit déjeuner la famille na bongisi baguette nanga avocat na sali omelette na sali moi café au lait nanga na ngina mela. Nazaki na Coco Bell toza mercredi. Coco Bell a senga inga ba crêpe, alia ba crêpe na tongo na sala ki déjà ba crêpe na alia ki era moni petit déjeuner nanga lobi. Coco na mekisi a sepeli. Na moni tellement sepeli nanga komi ko bina na lobi non. Na bakisela ye mususu. Loko ya linga vraiment ko liate na komi ko lesa ye a sepela ki vraiment na omelette. Na avocat ngala zui petit déjeuner nanga na bimi na sala ba course na zongi na zaki très fatigué la famille na pourquoi même na be non na olamba biloko bana te fallait na sala madesu na tiki yango na sombeli bango ba pizza na commander et ngawana na bandi kofungola koli nanga e utaki kin bandeko nde na lobaki na début na vidéo oyo botalati na suka bomona bambisi ba poisson fumé ya koteka vraiment na prix ya malamu soki osepela o contactenga o libate nanga ya mbisi bandeko ya mbisa okauka ya nzombo na sepeli komona ngo mwa pania mukie boye ezala banzombo ya kitoko. Merci Tata Flore. En tout cas, vraiment, na sepela qui na otala ngonga bi collier outil qui chasse en tout cas vraiment na sepela qui na ipsi Coco Bell filmenga na qui fatigué mais na na choité côté kuna ba légumes na ngezo zelanga na sala nazo continuer kufungola collier nanga e outil qui chasse na moni pe makayabu ya kisangani. En tout cas, vraiment, et ça linga bien. Na eko fungola boy, natala boy mbinzo. Oh, na sepeli vraiment. En plus, maman Matondo, merci. Maman ya quoi de bonnes affaires de konanga. Ala kisa ingande ni na kusala mbinzo po bima bien. Na zui mbinzo, en tout cas, jour na sa la recette, na olaksabino, secret à maman Matondo. Oyo, eza bambika. Bambika oya kitoko wana ya sukali et pâte d'arachide Tata Flore na sina yebisa okotinda kate kilo mais oyo fumbwa et voilà awa eza nini batindelinga ba marinade balobi na cuisine demain mona meka ko changer moi goût lisusu na sengaki et basombelinga ba marinade nyonso ndeka bozomona Bande Kolanga. Donc mikolo yo naza gâté na mekana nu kolambela yango et totala na meka na tala saveur nango mais na lambela ki na tchaki moi mukie na poisson nanga on a osala tout à l'heure
Et ça vraiment na mungu wa makasi ba marinade il faut que ça la très attention donc faut que ça elango que ça la vraiment avec modération. Donc sachet moko ya mukie il faut ça elango ata 3-4 fois. Kotia vraiment mukie car après pesa goût après ils dépendre na biloko oyo ozolamba mais eza na mungu wa makasi. Alors na sisi kobimisa babiloko nanga kolina nga na bi papa fois ça komaki na on alambi te oyo ba tomate concentré na sombaki ya na bimaki na sombaki susu biteku na nga ya vert ya kitoko ya fraîche na voilà et na lobi na sombaki suni na sombi ba solo na sombi ba gingembre ya Afrique pona ça la jus de gingembre na sombi manioc ba bateau à manioc na nguba pona ba papa pona biso moko pe ezala malamu bandeko nanga sikoyo na bandi bilubu nanga donc natikaki nanu mbisi ya kokauka na mai na nikaki yango bien na linyoka bandeko natiki yango na mai ya moto na mungwa leta na osala bamisala nyonso namoni elembi mwa muke na sukoli yango lisusu sikoyo na bandi recette nanga ya nzombo na olambaka nzombo na ba aubergine na zui nzombo na pandi yango na fungoli yango et na tie mungwa nde bomoni na tie aubergine na tie ciboulette na tie lisusu échalote na tie mai ya moto ebele na tiki yango etoka à côté naza na tomate moko ya kitoko naza na reste ya ciboulette naza na 2 feuilles de laurier naza na cuillère moko ya tomate concentré na nini échalote ba maman nazo lamba papa afazaki déjà asenga na tiela et moi pâte d'arachide muke bandeko langa nazui une cuillère à café na tie moi pâte d'arachide pour ça la ka jamais na lingaki na liango vraiment ka bongo donc na tosi na tie moi pâte d'arachide muke et na tika yango etoka na poisson mbisi il faut lemba surtout ceux qui ont un problème ya mino lokola pe na lalisaki yango na mai te en tout cas na tika yango etoka na mungwa na babiloko nyonso na tie bandeko nanga à côté na komi kokalinga tomate na nyonso na lakisaki bino na huile d'olive et yango kuna ezokalingama ba tomate malembe natali pâte d'arachide et se mélanger et tomoni texture nango ba aubergine elembi na meki mbisi nanga okauka nzombo na moni vraiment ekomi ça va tokoki kolia na esiko kobakisa sauce tomate na tie marinade wana ya poisson muke faut pas kotia yango ebele vraiment na tie juste muke po pesa pimbo et voilà na tie même pas na tie un quart et na ekobakisa piment bandeko nazwi mwa mai ya moto oyo ya kikalungu wana le reste na sopi na elubu na nga botala elubu ya mbisi ya kokauka encore naza nango nanu ya mobondo ba mama na lambi vraiment na volonté na nga yango wana ezotoka bandeko biloko na nga ekomi prêt na tie sikoyo mai ya semoule na bandi kosala semoule po il faut tolia chaud ba mama semoule nasali deja yango oyo eza moto ezobimisa milinga ba mama natali sikoyo botala elubu na nga bandeko en tout cas so oza na besoin ya mbisi ya kokauka oza na besoin ya nzombo olamba neti nga na lambi ndeko na nga benganga pour l'instant naza na bambisi na kolivre et eza na prix moko vraiment ya malamu voilà bandeko nzombo ya kokauka na solo botala ndenge biso toliaki la famille en tout cas toliaki kitoko na tie 3 boules à semoule toliaki vraiment bandeko nanga nga na papa fo toliaki très bien asepelaki nga pe nasepelaki et voilà kolia eza kotonga nzoto banda tongo naliaki te bandeko biso mibale donc tole vraiment tole et tokomisi nzambe merci
Oui, ba maman na memeli bino na cuisine de mère Mo mbisi ya kokauka nzombo bandeko na nga. Donc eza banzombo ya koteka soki olingi osepelisa monoko olie eloko ya posa mbisi ya kokauka ezali naza na banzombo ya moto moko vraiment ya kitoko ya sika kaka nde bozomona. Alors bocontacte ngai soki boza na besoin ya bambisi ya kokauka bobenga nga na numero oyo na otekela bino bambisi ya kokauka oyo nzombo na talo ya malamu. Bocontacte nga bandeko na nga, quantité eza limité et voilà, sinon bambisi la majorité eza vraiment ya sika ndeka bozomona bambisi ya sika ya kitoko ya bien. Donc bobenga livraison possible bozwa bambisi ya kitoko. Bamama toyebi ke tosepelaka kozala na mwa bambisi ya kokauka na ndako okoki kosala barecette nyonso. Olingi olamba pondu, olingi olamba mbika, olingi olamba mayebo, olingi olamba lokola nga nalambi ka mbisi ya kokauka, olingi olamba mbinzo, madesu, légumes, en tout cas mbisi ya kokauka na talo ya malamu bandeko na nga. Toza dans la cuisine de mère Mo. Il faut tolia, il faut vraiment tolia bandeko na nga, kolia kotonga nzoto ezala bien, ezalaka vraiment bien. Devoir moko oyo biso nyonso tosalaka, oui baliaka kaka bandeko na nga. Alors bobenga bambisi eza tosolola tosala kaka nde tosalaka na coin de bonnes affaires. Merci beaucoup bandeko na nga, à très très bientôt, bye bye.